Oui, bandeko, monde entier, c'est Maître John Lipasa Sata. Vous s'abonnez na Congo Zibola Meso. Botala makambo Maître John Asalaga. Réalité nyonso eza awa na chaîne oyo. Vous s'abonnez. Okumona ba retrouvailles ya makambo bomona na nte bokumona yango awa. Vous s'abonnez na Congo Zibola Meso. Na bene pour na initiation na tanga magie ngana luka magie te pa mutu moko na ngana tanga nde magie na bene donc ça nde bamsu ba sala humanité biochimie donc yo sala section magie donc ngana sala section nyonso donc na za vraiment bien formé donc yozane loko to ko ibisa ngana côté ya voodoo donc ngana na sate ke mettre moya terre à terre na zula ngotan na za na ba livre nyonso ya voodoo na ndako na tanga voodoo ya kotanga ti lelo ekota na koma grand maître ba nomenga pe Maître John Lipasa Satan nazo sala pe makambo minene batu bazomona na sala bikamu sinyonso ezala outa epa ba maître mususu onoluka kisi esimba gite ngana opeso makambo do yanga eratakate ebeke na Congo zala mais la prononcer bien nazali magicien il y a spiritualité donc na sali sakabato donc ça s'appelle ba pasteur kutu baza rebelle on appelle ça makambo na ba joueur ba nyonso to yebi wana en général on nyonso za na posa ya magie on nyonso za na posa spiritualité na pesaka équipé koloté équipé pété mutu loko no ya musala avant kosala makambo topelisaka babougie faut kosomba eloko no ya musala ntango nasali musala na ngai yo ozwimba mbongo na yo atoza na poto omoni eti oyo ezali porte-monnaie omoni oyo mboka nyonso yo ozali so oza na posa porte-monnaie magique obengi nga na otindelo yango montant nyonso oyo okolinga o $100,000 o $20,000 o $1,000 o $500 ekomana kobimelaka yo ozokomprendre ekobanda kobimelaka yo mboka nyonso yo mais yango oyo omoni eti yo boye cameraman benda yango obenda yango bien signification ya démonstration oyo ezali mpona bato ya porte-monnaie mboka nyonso ozali oza na posa porte-monnaie magique okomona mbongo ekosanza awa oza na Paris eloko ekokomela yo kaka na Paris esika ozali papa oza na 100 francs na ata 500 francs luka montagne nyonso oza nango wana mboka nyonso oyo ozali na kotindela oka yango omoni 500 francs oyo omoni yango bien cameraman zoome bien omoni na koti na fongo lisusu est-ce que omonaki nini na kati omona 500 francs nazwi na kangi nakanisi bozolanda déjà ba démonstration ne John Lipasa Satan azosala déjà ba démonstration na ye atie 500 francs na kati mbala moko tomoni awa ebongwani ba dollars tomoni ba dollars déjà tomoni otiaki 5 donc tomoni 500 francs eboti ba dollars eboti $100 $100 $100 $100 na $10 eza déjà démonstration moni eloko oyo mboka nyonso oyo ozali na kotindela oka yango oza na posa porte-monnaie eza oza na kini eza oza na poto na kotindela okaka porte-monnaie donc bino bato bozala na posa mbongo balobi bapaster nyonso bomonaka wana bazala na Saint-Esprit te moto azala na Saint-Esprit Alain Moloto asi akenda donc paix à son âme touti omona mpe mwasi na outi okufa paix à l'âme de Maman Christine donc azate donc yende mutu alobi mikolo yende mutu azana top ya magie donc leki ya Satan lipasa Satan donc ozana posa ya mbongo oza penza mpira oza na Chine oza ata na sama bena ezaka na monde oyo benga ye azana porter 500 francs je dis bien 500 francs bomoni ndenge kotaki na ndenge pe bimisi ba dollars
Ah, donc ça m'a séqué donc sur benye au rosa mboka nyonso za. Sozali na kotindelo porte-monnaie oyo ekobana kosanzela yo montagne nyonso oyo yo olingi mbongo ekokomela yo. Bonjour chers fidèles internet, mbote na balandi nyonso ya Congo Zibulame sur TV. C'est toujours moi la vôtre Estanzo la Madralari na kande boyebi to yak toujours ma solon pour nous ba actualité à la lune, toujours à la page. Pas grand merci nanga toujours dans la reine Omba Adeline, sans oublier à toi Julia Boulao et à toi aussi DJ Lotis qui est derrière la caméra et à toi aussi René Abiri, sans oublier à toi Mi José Nzete Amwindo. Vous êtes déjà sur terrain, Nairo Yambelabino, un grand magicien au nom de John Leki à Satan. Nakanisi Aromekampeko démontrer biso. Bonjour maître. Oui, bonjour grand journaliste. Public ezana posé basoko zanani. Bon, nazali maître John Lipasa Satan, nazali magicien. Vous êtes magicien. Magicien basé belé, ba magicien ya boxe, ya foot, etc. Ezé beloko préciser biso. Magicien ya boxe azala raté. So na lobaki kam nazali maître. Maître neza ba maître belé, maître avocat, maître karatéka. Mais on a prononcé bien nazali magicien. Il y a spiritualité. Donc nasali sarabato. Donc ça s'appelle ba pasteur. Ba pasteur kutu baza rebelle on appelle ça makambo. Na ba joueur ba nso to yebi wana. En général on nyonso za na posa ya magie, on nyonso za na posa spiritualité na pesaka. Et équipé koloté, équipé pété mutu. Kombo oko rappeler biso kombo. Kombo ezali maître John Lipasa Satan. Et uta wapi kombo wana? Kombo wana nazwa ngo na niveau ya temple de Pluton na direction générale na Benin et si kana nazwa initiation. Kombo wana ezali initiation na ngatango esili batali arrangement ya misala onga na salaki. Comme misala nyonso elekaki bien ba nommé ngai maître John Lipasa Satan donc nga naza pembeni ya leader. Donc za pembeni ya Satan. Naza pembeni ya Satan yango ba nomanga maître John Lipasa Satan. Aussi ma magie na âge nini? Magie ya liboso naza chef coutumier. Chef coutumier eza ya famille ponga naza mu Congo. Ya territoire ni? Nga naza na Congo central na niveau ya Lukula. Donc tant on a bandi chef coutumier na famille donc on a 20 chefs coutumiers. Tant on a nazo kola déjà naza déjà initié. Vodou on est na Luka tant on a voyagé à Benin na âge ya 11 ans. Na ke Benin na bandi initiation na tangi magie na Benin na temple de Pluton ya Vodou ti na yeko comprendre magie ya Vodou wana nini wana za 11 ans 11 ans donc 10 ans 11 ans zalaki awa déjà na bandi déjà préparation pour na salbe makamboto na chef coutumier mais nazali ko envia ka déjà Vodou tant on sa makambo na lobaki makambo Vodou fona ebango ti na yeko sala voyage wana za na Angola na na Luanda Benin na Kenela en Luanda. Ti na yeko voyager na Benin. Non, pardon. Pour éclaircir biso okola na Kinshasa te. Et ngaza kinote. Ngaza muta Congo central. Okola na Congo central na Matadi. Oui, na Congo central na Matadi. Initiation chef coutumier na Lukango te za famille. Biso nyonso toza na makambo. Tango ekoti esili menaza ko envia ka déjà Vodou. Na yeko sala voyage na Asia entre 10 ans 11 ans na ke Benin. Ndenyo ebaki Vodou wana pour à 11 ans expliquer biso ndenyo ebaki Vodou résistaka. Vodou résistaka pona ki na butu biso nyonso tokutana. Toyebi ke ba science kingandi. À partir de chef coutumier. À partir ya ki chef coutumier. Pona za déjà mystique, na déjà chef coutumier. Mais na baki sande makambo na Vodou. OK. Après tango yo ke Angola, na ke Luanda, après Luanda matela na Luanda na ke Benin. Na umeli na Benin pour na initiation na tanga magie ngana luka magie te pa mutu moko na ngana tanga nde magie na Benin donc osande bamsu basala humanité biochimie donc yo sala section ya magie donc ngana sala section nyonso donc naza vraiment bien formé donc ozana eloko to koyebisa ngana côté ya Vodou donc ngana na sate ke mettre mo ya terre à terre na zwila ngota naza na ba livre nyonso ya Vodou na ndako na tanga Vodou ya kotanga ti lelo ekota na koma grand maître ba nommé ngape maître John Lipasa Satan nazo sala pe makambo minene batu bazomona na sala bikamu sinyonso ezala outa epa ba maître mususu onoluka kisi simba gite ngana opeso makambo
do yanga erataka te oyebike na Congo zala yo moko te bametre baza ebele mais lelo pour le moment 2019 touti 2020 ngande yo nde donc omibenga le premier ba magicien sur RD Congo ngai nde maître John Lipasa Sata ezanga te na mibengaka mais ba client pour nazozwa ba félicitations na ba client pour ba client bazokende pa ba maître wana yo yebi o ba maître no so yebi o ba dingwe ba mort ba nani ba okende kuna mais zo simba te misala na bango nazozwa nguka maître tozaki pa edingwe simba kite tango ngana kosala makambo esimbi yo leke dingwe na leki nyonso na Kishasa o ba mbato wana oyebaki baza orenie na kala minute ezanga ngande na zo renie siko actualité minute eza c'est ba pasteur tout moi ba pasteur ba ça ba démonstration ebele to ebate ya vrai na ya malamu basangani siko éclairer biso comment retrouver les vrais po ba na nzambe baza na perdition le vrai ba rodie ba vrai serviteur nzambe ndenge nini na ya les faux na ebisaka bato pasteur moko te aza na kini oyo aza na Saint-Esprit ba pasteur nyonso bakomi koutiliser magie bayaka epa na ngai napesa bango makambo bamosusu mpe baza bakendaka bamboka mosusu bazwaka makambo nazoyebisaka bato pasteur moko azali na Saint-Esprit ye wana akufa ale moloto bapasteur nyonso oyo omonaka toujours pasteur na kala otikala komona te ale moloto asala démonstration oyo nyonso bango bazoluka eza badémonstration eza bamagicien nde bapesaka bango yango donc à part aller moloto na minute au pasteur moko aza ya nguya o penza lobi asimbaki sita za te pasteur moko te na minute aza na nguya Saint-Esprit na lobi aza na Saint-Esprit aza te donc oyo nyonso batikali oyo bazoutilize ka magie magie siko ndeni boyeba à partir ya miseleke te ndezobima na nzoto to à partir ya ndeni bakoyeba nini ndeni boyebaki oyo aza na perdiction oyo azosalela nzambe te oyo aza na Saint-Esprit te kasi yo otuninga nayebisi yo ke mutu moko te aza awa pasteur oyo aza na Saint-Esprit oyo nyonso batikali bazosalelaka kaka magie qu'est-ce qui prouve mais bino moko bozomona te meme na bahistoire ya bamai kalambai ozwi pasteur na bino ya gege bozomona te makambo oyo ezoleka lisola gege mpe ezala mpe ya solo confirme mpe azala mpe sirene napesi wana kuteleki oyo eye susu actualité mosusu toyebi actualité elia na Peniel azodénonce mais Peniel alobi eloko te alobi atika olala na mobile na ye mais atika ola mwa mobile na bafetiche te wana nakoyebisoka eloko moko soki yo oza na information te eza nango ya kopanzana nga na kontinue kaka koloba ke botika kolanda bapasteur oyo ya kini bapasteur bazobebisa meme na kote ya magie bakomi kokosa bajeune fille ke bango bato baza na Saint-Esprit bamagicien bazobebisa bavie ya bana bato nzoka nde bamagicien nde bazopesa makambo vrai mais bango nde bazokosa bana bato alors yango mete fo nayebisaka bino ke nguya eza te epa bapasteur wana soki yo ndenge bokendaka kotonda kuna na limete azoyebisaka bino kaka ke bapasteur bakosa bino okozwa mbongo okozwa mabala bien okozala moto mbongo non batonda mingi na limete bazalaka ebele kuna omonaka te libanda na kati elo nini yango ezalaka kuna na limete bozala bakisi na bino kwamba botia kuna obo batonda kuna to elo nini atiraka bango kuna mais puissance puissance eza wana yango ebendaka bango batondaka libanda na kati depuis babanda kaka na mateya moko bokozwa mbongo bokozala bien mais ye moko kaka aza na mbongo ozomona teke eza mbuyema mona mpe batémoignage bato mpe batémoignaka mpe nayaki boye nakomi na boye nayaki boye nayaki na boye eza batémoignage ya lokuta ezaka bato bafandaka na ye bato wana mosusu wana bazwaka mbongo te bango mpe bakokoma na mbongo te kaka bato bazalaka na ye sikoyo bato batondaka na milimete na kati na libanda eke ezala mpe ya bato ya solo to ezala banzete non eza bato ya solo mais baza croyant epa na ye ke bakozwa kaka mais bayaka pamba te biloko moko eza wana ntango nazolobela boye oyebi combien de pasteur bayaka epa na ngai napesaka makambo oyo nazolobela eza baréalité Saint-Esprit moko eza te na bapasteur oyo ya awa ya Kinshasa ngai nazali maître John Lipasa Satan nazocoordonne monde naza na monde entier nazali place nyonso yo kobenga ngai okozwa makambo domaine na ngai ezali porte-monnaie magique nazopesa yango sida ya kindoki nazolongola yango
soko kenda poto ozwaka mukanda te mukanda ezo compliqué yo nazo pesa mukanda s'il vous plaît porte-monnaie magique wana yo ebotela bato mbongo porte-monnaie magique oza na posa yango ya montagne nyonso na kopesa yango so mbongo yango ediraka combien msusu mpo toyokaka mosusu ebimaka soki ebele mosusu ebimisi yo 1000 mais 1000 wana efo esila avant 23 heures yayo ezala bongo te yanga eza sans condition eza pe te mbongo soki ebimi esila kaka te pesa papa te pesa mama te donc okopesa eloko te omoni nga na ye na nouvelle nouvelle génération oyo makambo nani bomona te na magie nga nazosala yango na ye nango ozozwa mbongo sans condition ozokoma moto ya mbongo sans condition sikoyo elo nini sikoyo bozwaka intérêt na bino ezanaka parce que balobaka il n'y a rien pour rien dans ce monde ntango na ye epa na yo mpona ozwa porte-monnaie magie yo opesi ngai sikoyo yo mpo olinga mpo bénéficie na eloko moko kati na ngai ti ngai naza na basalaire caché na mondi na ngai yo na ngai nazalaka serviteur nazo servir ndenge omonaka bayebisaka bino kuna na baeglise aza serviteur de Dieu ngai mpe naza serviteur ya Satan ye bango kuna bayebisaka bino baza baserviteur de Dieu botunaka bango te ndenge bozopesa biso boye nini boganiaka po bango toyebiki baza ya nzambe yo lobi deya oza lipasa ya Satan kasi ngai mpe naza serviteur de Dieu ya nzambe na ngai ya Satan okodevoye biso atake te elo salaire caché na ngai ata moko bato bayeba nazwaka basalaire caché ndenge mpe omonaka bango kuna ndenge mpe omonaka bapaster bango mpe baza na basalaire caché bango ezaka dime otunaka te ngai mpe naza na basalaire caché nazwaka mais yo client okozwa makambo na yo kitoko okozwa mbongo oyo na montagne nyonso yo olingi ane nyonso yo olingi ozala na mbongo donc mais so moto aye vers yo otikelo quelque chose te yo oservir ye mais yo oza déjà na salaire caché na yo aza na quelque chose aotikela ngai te donc wana ezali jouer ce qu'on a spiritualité ngai nazopesa ye nde makambo so nalobeli makambo osala soit somba biloko no ya mosala osombi biloko no ya mosala avant kosala makambo topelisaka babougie fo osomba eloko no ya mosala ntango nasali mosala na ngai yo ozwimba mbongo na yo ata oza na poto omoni eti oyo ezali porte-monnaie omoni oyo mboka nyonso yo ozali so oza na posa porte-monnaie magique obengi nga na otindelo yango montagne nyonso oyo kolinga o $100,000 o $20,000 o $1,000 o $500 ekobanda kobimelaka yo ozo comprendre ekobanda kobimelaka yo mboka nyonso yo mais yango oyo omoni neti yo boye cameraman benda yango obenda yango bien signification démonstration oyo ezali mpona bato ya porte-monnaie mboka nyonso ozali oza na posa porte-monnaie magique okomona mbongo ekosanza awa oza na Paris eloko ekokomela yo kaka na Paris esika ozali papa oza na 100 francs wana ata 500 francs luka montagne nyonso oza nango wana mboka nyonso oyo ozali na kotindela oka yango omoni 500 francs oyo omoni yango bien cameraman zoome bien omoni na koti na fongo lisusu est-ce que omonaki nini na kati omonaki 500 francs nazwi nakangi nakanisi bozolanda déjà badémonstration nde John lipasa Satan nde azosala déjà badémonstration na ye atie 500 francs na kati mbala moko tomoni awa ebongwani $, tomoni $, déjà tomoni otiaki 5 donc to tomoni 500 francs eboti $, eboti $100 $100 $100 $100 na $10 eza déjà démonstration moni eloko oyo mboka nyonso oyo ozali na kotindela oka yango oza na posa porte-monnaie eza oza na kini eza oza na poto na kotindela okaka porte-monnaie donc bino bato bozala na posa mbongo balobi bapaster nyonso bomonaka wana bazala na Saint-Esprit te moto azala na Saint-Esprit ale moloto asi akenda donc mpe ya son âme touti omona mpe mwasi ni auti okufa mpe ya l'âme de mama Christine
donc azate donc yende mutu alobi mikolo yende mutu azana top ya magie donc leki ya Satan oh li passe à Satan donc ozana posa ya mbongo oza penza mpira ozala ozana Chine oza atana sama bena ezaka na monde oyo bengaye azana porter 500 francs je dis bien 500 francs bomoni ndenge kotaki na ndenge pe bimisi ba dollars. Ah, donc ça m'a séqué donc sur benye okozwa mboka nyonso za sozali na kotinde lo porte-monnaie oyo ekobana kosanzela yo monta nyonso oyo yo olingi mbongo ekokomela yo eza na monta te ke okoka te ba esprit baza ba patron mbo oyo nyonso yo kosenga ekokomela yo ezala ozana posa 1 million de dollars selo capacité na yo ya ndenge yo okobombela mbongo donc nde nazoyebisa yo nayebisi yo 2019 2020 ngane nakangi makambo ba onyo soye baki o baza danger o be dingwe o ba mo ba tuti ngai nde na miniti ona kini yo zalo na ngumba te ngai nguma nazana nguma soko lingi omona okomona nguma na temple nguma okomona ngobo ete boyo za na ote na tala nda kuno za nguma te no eza na misala o so esenga ka nguma eya ekoya okomona nguma ozoko soko za na misala nini misala ezebele selo kaya mutu oyo aza nango expliquer biso mutu mususu ape na kawana mais aya posa mo éclaircissement so éclaircir ye mususu ako non abenga ndenga zolanda émission so aza na kawana abenga akomona makambo na ye bino osalaka émission ye so mutu nyonso alandaka émission so aza na problème na ye akobenga ngai esika yo oza te akobenga ngai na place na ye moko ezalaka makambo ezalaka secret ozolanda so yaza na problème abenga mais nalinga o comprendre que na minute oyo ngai nde nazo coordonner kini mutu azate ngai nde nazo simba partout donc nako de kini te nako na monde pona poto na minute o bana poto bandimi poto nyonso ba onyo so bazali na ba problème et si na salisi bango comme poto eza na ba problème toujours nazo continuer ko sunga bango donc comprendre ngo mettre John li passe à Satan makambo question zo bala oui naza mari moi sinon andima makanyo surtout moi c'est que moi sinon peut initier moi sinon ngaza na poto na mwana moi sinon tinda bango kuna oui baza na Italie ebi makambo sala ka ebi papa za magicien ngana luka makambo te azape chef coutumier na luka kivodo ki chef coutumier ngana buta mina ngo eza ya famille na ye pe msusu na famille na bango pa za chef coutumier te non ya za chef coutumier okuta na vodou okuta na vodou te bolingo bakuta yango bolingo eza mambo akisi te bolingo eza bokuta na nzela esika bolingani asepelaka na mobali na ye ndenge azali alingi ye bazo évoluer lelo aza na Italie na mwana moko mwana mobali aza na Italie ye pe oinitier ye azosala makambo na ye olakisa likolo te ye aza na mambo te makambo na nga papa nyonso alinga olakisa mwana ye likolo yo olakisa likolo te ye makambo na ye ezali o makambo na nga mama eza black te oyo alingi abenga maître John nayebi te soki bino botiaka numéro na plateau na bino nayebi te soki botiaka numéro to napesa botiaka numéro ya maître ou comment te loba pesa numéro na nga ezali plus 243 85 197 67 69 plus 243 85 197 85 et plus 243 85 197 67 69 plus 243 85 197 67 69 wana eza numéro ya maître John et nyonso yo kobenga nga okozwa yango donc okozwa nga problème nyonso oza nango na koresoudre yango ezala yo mwana mwasi obotaka te obalaka te nazopesa mabala ata bango baza na sida nazosalisa même sida kindoki nazosalisa yango obotaka te obalaka te osalaka baoperaka sida normal bese kwana elongwa te kaya kindoki non sida oyo eza na basida kindoki babwakela ope sida ezali ya spiritualité ezali oui ya spiritualité ezali oyo ya etumbu ya ye moko mpe nzambe ezali mais oyo nazolongola nyonso oza malchance na kosalisa yo obalaka te obotaka te nazopesa mabota ozolanda yo basalaka kaka baopération ya baniom batrompe bakolemba kosala baopération na kosalisa yo okoma bien basi mosusu ezalaka uta obanda opere ye baoperaka ye kaka botaka te aza na problème mabota nazopesa mabota ndenge obimisi mbongo mwa eza mpe mbongo mpe limwa
Oui, so za pour ça limu sango za pour. To za pour ça limu quand pour mon ende mbongo bimaki na 500 francs. Parce que toi na pour ça pe limu. Un souper ko so ngape 500 francs. Si c'est possible. Merci pour mon démonstration. Les ont une porte-monnaie magie. Les ont une porte-monnaie magie. Umoni ndenge koti. Eza boka ngomisute hein. Kalaka yango. Ozomona ndenge mbongo ekoti, toza mposo ko mbongo elimwa. Bakangi. Bakangi. Azosala ba incantation. Ah, ils ont dit qu'à 500 francs. Bomoni, ils ont dit 500 francs. À sali ba incantation. Ils ont dit comme ba dollar. À zongi siango lisusu. À sali sous ba incantation. Ils ont dit 500 francs. 500 na kasi de beaucoup yo 500 francs non. Sikoyo. Oui. Grand maître. Oui oui. Est-ce que il va faire Nzambaza? Oui, Nzambaza na département na et ça tape ça na département na et. Kwa nini ondimela no Nzambe te? Eza déjà makambo famille. On a na kelayo. Nzamba kelanga mais déjà makambo famille. Nzamba keli denzela. Oké boso lingi olanda bolandi lingi olanda bolandi. Nzamba lobi j'ai mis devant toi le bien et le mal. Mais moi, ton Dieu, je te dis de choisir les biens. Donc, yosko poni no mabe. Eza mabe te ponga pe nazo servir batu. Na pesa batu babola mbongo, batu bazana ba problème nazo pesa bango makambo, ngape nazo servir batu na kwena ngai. Naza mabe te. Na yo boy no lumière okino na ténèbres. Mais nazo servir batu. Po ezana batu bele bazoluka bazana pour sa lumière. C'est quoi dans ce ton moni bien place Nzambe na mokili eza lisusu te. Donc Satan m'a occupé monde entier. Place Nzambe ezali nango. Ndeni tokoye bango po abolo bibilo nyonso tu basala Nzambe musala Nzambe moko azana Saint-Esprit te ba nyonso o azana Saint-Esprit asi ya kufa. Donc c'est que bon sou batikala na baza bato bata ténèbres. Donc c'est que to sambela lisu te muna muntu asa l'église na ndaku na e. Baza toujours na mambo Nzambe ba continuer recherche ba kozwa kaka Nzambe ya ba pasteur a bien. Baza ebele. Bazo bimaka kaka ba pasteur. Mwana zomona ata ba mususu abandi pe bien azana kisite mais rozala kaka initié. Misu balobaka bino moko boyaka ko proposer bango. Amoni ke aza tenté parce que balobaka ke l'esprit est disposé, la chair est faible. Bino bozoya kaka ko proposer bango nande bazo ko se laisser faire. Est-ce que c'est vrai? Non, wana eza archifo. Mutu nyonso ye moko alingaka alanda nzela na ye. Soki yo domaine na yo ezaki ngafana koma mutakisi. Ata ndenge ni okomaka mutakisi. Mboka nyonso okende olinga kaka okoma mutakisi. Ponga alanda grand maître moko loba ye utu afandi azolinga utu atika bakisi mais sa grande surprise azomona basala Nzambe bazoya vers ye koluka kisi. Donc c'est que Nzambe ba passer na yebisu bino ka en bref Saint-Esprit ezate. Saint-Esprit ezate. Ndeko partout aux alliés, so kozana posa makambo, obengi maître John, oza papa, maman, problème nyonso ozana ngo, benga maître John ya kosunga yo, porte-monnaie magique azo pesa, ozana poto ozwaka mukanda te na opesa mukanda, okenda poto ozwaka mbongo sala ngo eloko te mbongo esilaka, eseja ba malédiction na kosalisa yo. Yo mwaso botaka te obalaka te, nazo pesa mabota, ba operaka yo ka ba trompe ba niom, nazo salisa yango. Benga maître John na air nyonso yo lingi okozwa solution. Okozwa solution na air nyonso yo lingi. Maître li mo rapé? Non, na li mo raté. So lingo mona ngai yaka na temple na nga o comprendre. Oui, to moni sous présence papa li puta awa. Pesa papa li puta sana maloba koloba po ye moko azomona ba réalité hein. Papa li puta pe azana ba mo koloba. Ouais, nazana no koloba. To faut m'a trop pété. Bref, on a déjà un monde avait fait des mois que tout ça, Bantu, où est-ce que coutume, à chef coutumier, à chef coutumier, et c'était quoi qui boira, qui quêtisseur de blé, des roncharistes, 4 mois sur rien, à sa chef coutumier, il y a un prof de son monde à Tretaka, à sa guérisseur, à sa raté pour la macambo, oh, monsieur, non, à tous obéir là, oh, malade du monde à lobby, oh, PC, tout, à ça, les sacs. Donc, c'est papa, il peut te payer, mon hein? Non, il y a eu. On va mettre, on lui passe à 100 ans.
c'est que mutu na yo so za moi yungu ya rappel tu me traites en maître John maître John parce que yo pas na porte-monnaie magique on appelle au bout de traitement maître John pas maître yo ke na hôpital te maître ma mutu alobi yo na awo makamutu beli boy to maître traiter c'est on tape malaria oh Nyo c'est ça malade malaria bon malade fièvre écoute des oboma ça va porte-monnaie magique opération sans cicatrice nyo c'est ça là donc pas pour ça appelle succès oh nyo so en général succès va aller plutôt faire succès ne c'est pas naï en tout cas maître John yo on dit des fois l'hypothèse à Satan réalité wa zoloba o to za na besoin ya avantage o ya documento o ya nini bataliban na mboka maître John yo l'hypothèse à Satan on a sur le vérité on a boli ba démonstration mais biso tout au gangi on se montre biso tout gangi to kamo des fois te o ba betsko ba ko bi mingi makambo yo o moli papa liputa nga mingi na longa lo net mo na bien papa liputa nga mingi sérieux on se montre betsko ba ko mi tourna domaine yo mon so lié fufu atoni na pondu na ndakala bala moko maître pour frapper ka ba tout frapper to lingi bongote monsieur balié ba monga ba traitement santé o malade yo bobo aye akati banzola ko lokuta escroc to lingi bongote monsieur ba tindeli boba ndonga de tinga na sa permis batu oyo na kuta le fedema wana o sa tiba pinga na mikili bazana poma mikanda bani nga na ba mettre partir wana c'est qui m'a sanga partir mikili mettre la pesa mo solution mikanda elo esana na ba mettre joli pa sa ta yango ba so be mikanda ba so ba documento parce que la place sur le côté ça la scroquerie ça en tout cas la télé milango on a rien mal de nos que azab ta le kuta na la boucle na tena c'est la mission so mona qui pas le puta taka on sera pas de réalité ça mettre John contact yango ça pesa qui match ça bien mettre match bien na c'est peine oui OK na kanisi pour moni papa liputa après qui moi quelques mots awa bon merci ba onyo so bozaki branché Yolanda Congo Zibulame sur TV na kanisi to sisi mettre za na moi mabanga donc moi ya kolobaka ya suka monde entier bana poto boyebi ke boko samimi ba magicien ba faux magicien ba komi trop maître John li passe à Satan yenda za réalité pour na bino azokangela bino ba faux magicien soko za na problème no so za nango ko benga no mutu mususu te po ba ko escroquer yo benga na yo maître John okozwa ba réalité. Maître, est-ce qu'on a des musiciens? Non, c'est que les musiciens m'ont payé bien à Zate. Musiciens? Il y a des musiciens chrétiens. Non, il y a déjà le mouvement quoi Zate. Tout sauté. On a affaire à Moïse Mbie, Mike Kalamba et Michel Bakenda, Bagnon, il y a Bavantirier. Bavantirier, Bavantirier, Baza, magicien. Quand c'est Boyoki, Bagnon, surtout Batanga Mikolo, Bagnon, c'est un top. Donc, nous avons un star, il y a sex tap. Donc, bon, je dois aventurer, Baba Salanzambete. Bon, merci à tous qui étaient branchés sur Congo Zibulame TV. Sans oublier à ceux qui sont abonnés, je vous dis des gros bisous. Merci à ma fan, surtout à toujours branché, bon, surtout à soutenir, bon, surtout à Simananga et Stanzo à la Rinala Magra. Merci à bon, surtout à Komelanga, toujours pour me faire des remarques et pour me dire toujours d'aller de l'avant. Sans oublier à toi, DJ Lotis, pourquoi pas à toi aussi l'honorable René Abiri, à Vito Veneka honorable. À toi aussi ma conseillère Bénédicte Bossenge. Et pourquoi pas à toi aussi Jay et à toi aussi Claude qui est là depuis France. Je vous aime beaucoup. Bye.